La maman de ça, bonsoir. La maman de ça, bonsoir, décollant mon propre Susano. La fille a pas peut-être sauter qu'à la terre. Kobala nina mbala kisengi bwe kwa leo ni mbala ni malonga sawa na bodi bwe ko mbala ni malonga sawa mbala kisengi bine pola bwe imbécile imbécile loko yo mbala ni malonga Yo moko ndoki Sandra Sandra tata perruque que l'on sa tissage na yo que l'on sa perruque Sandra ko yela biso ate o mata tu finga yo o comprendre ko Sandra que l'on Sandra tata lo ndoki yo moko yo ko saka ni Sandra to mbala ko to tika moni to finga yo Sandra perruque lo kwa makunza satana Monique, Sandra, yo pas de tranquille, moi ko ça pas longba kuna. Français là ko tout les français qui toko sale pute ni abe bébé no Sandra ko sakala ba tout ko yoka lingala. Ko yoka lingala. Ko lo bisa ba tout français te. La danoise émission ko sa ki toko. Sandra de tenga ba Sandra ki sengi. Ah sala ngo. Soba Sandra. La danoise lianzake bala mwasi ya batu Monique aza marié. Makoto la ebana. Alongwa kuna yo Sandra longwa kuna ndoki. Talong mabe Sandra long mabe zamu bali. Yebe ba Sandra ne ba zana ba ba siba kepe na kate église parce Monique akenda. Osuna kite kala tuku lo kwa makunza satana na moya lelo mwasi apoto la ta perike modelo yango oza ya poto beza na kin ata na kin ba fia kin ba koma kabele kwa kama Monica mwasa soni omoni Sandra za wapi betel Rachel betel na capture Sandra kokota apini ko bonsoir betel so capture Sandra wana o tinde la ba Sandra ndio ko finga yo zela ki ba ko tolo kota makambote o kuti biso tranquille yo kuna na beso permission kota nani ndumba nyame pa la kena paroisse kuna mwasi aliandi boke kota na chaîne na ngai bonsoir apini ko Susano toujours na che video na yenga zo kata lingala bo kamwa bo ndima te boke na mama mapasa number 1 na YouTube nanga na auto sala live il y a même pas 2 heures du temps na che video ndenge mwana mwasi o Monique azolo balingala kitoko azolo na nguluba 100% nguluba bozela nga ngana obenga papa pia yebite na live boza ngana ozo numéro na na téléphone on sait ko ça va na ça na bien santé kitoko ndeko nanga na bien Sandra Sandra ngam tako takana cerveau boté Sandra ko changer perruque wana Sandra changer perruque parce que perruque kuba pour que ta perruque kuba ta perruque santé babé boza na obenga na opesa ka mbote boyoka toyoka okay boza papa ya bana na eboto vandi calme to oyoka na ozo limeoka na téléphone no salela so je suppose alors moi kuna merci pour les conseils que nous changer perruque parce que perruque ça ma beba casse perruque ça ma beba casse c'est là na grandir na ilongino Sandra ozo fingo bien Sandra ozo ma beba nini il y a pas de télévision rouge à lèvres à mauve parce que camarade dans la rouge à lèvres à mauve il y a orange Monique dans la rouge il y a télévision à mauve donc moi pour changer blouse ça que changer blouse là tu vois changer blouse la blouse ma bébé bon c'est ma blouse dessin t'as yo ça dans ça là tout est yo pas problème Rachel ozawa pi otiki biso na pause yo mukolo live ozawa pi Rachel Ozela na benga na moningie Yama yo ba to finga Monique na ko to finga papa mu no solo mapeka solo makunde tene kateteba to finga na ko o kapana mo Sandra o ko très bien so calme ba jeune wa ko yo me ko luka ba to ba problème ko luka ba problème ate Sandra
Sandra, elle n'a pas comment banda Sandra. Donc, comme la maman a incompréhension. En cas d'accident, il serait sans doute grièvement blessé. Monique nakosa bino te makambo na ye toza nango na komemango novelas po mobali na ye wana afinga fali afinga mwasi afali basala eloko te afinga fali yango yango moni tose déchaîner sur mwasi na ye pase na ye nyonso nga mama mapasa naokende filme ye na Châtelet Léal naotela bino na YouTube. Eh, botela nga Sandra oyo. Imani ne yo kote la Monica. Monica Zanduma. Aza lesbienne. Oh. Non seulement Doumba est lesbienne. La Poulga, bonsoir. Ah, non seulement Doumba, non seulement Doumba, Doumba est lesbienne. Donc, à dire, Amibal, il n'a pas ça qui paraté. Il y a pendant ça pour tout tes quotas. Hein? Moudé, il y a deux ans, pour ta malédiction. Ouais, t'es. Oza ta malédiction. Et mani yo penza yo Monique o bana kolala Monique no mwasi o kana kolia ina se kuna boni boy comme Monique. Monique lele moni wana ana via mabe abima na basi mwasi mobali abima pena mibali. Lianza Monique contre les raté Ndumba. Lianza bloqué bateau. Au moins on a encore ça bateau na moitié mundele moitié na ngaza antillaise. O bloqué bateau pour na tika bateau ba comme no ba vérité. Ko bloqué bateau te. O bloqué bateau te. Lobi Monique ko ngita ayele ki bisoti. Ba ko ete. Elle penza ya oteya banani yango penza ye. A oteya banani. Eh papa sérieux et tadioté yesro ko lobela biso eloko nini to occupé qui via Monique to occupé pe via Liane to finga na ko to finga bango na ko wa sepedité aza libre akena e to biza bobo toko finga mwasi na ye to bimisa ba parté na ye toko finga penza parce que Liane ta finga afali na nana basala eloko te. Biso toyo zongisela ye toyo sa ele revanche siko ya biso revanche na makambo ya solo makambo ya oya ope ba makambo ma matière ya bio ya mwasi na ye. Mais bon tala basila check tala basila kwa ndoki tala basimila ile kwa masamba soso tala basimila azo bloquer batu parce que bozo ke komele ba vérité kuna soni te yango azo bloquer bino. Soni ado li ya déplace azana kwa lobi nzambe eloko ni etinenga na ko bimisa mwana mwasi oyo batu ba mona ye ifale na tika ka ndena za ko kota batu ke aza antillaise ifale na tika ka dans les coulisses li ya ndo samwe o samwe ba porto déjà plainte wana za mwasi ya libala nano a divorcé te a bloqué très bien parce qu'a bloqué parce que ça bloqué a bloqué ya trop niata biso to sabu c'est to bimisi ba vérité mwasi na ye wana te yango koloba te keno yene ngazana na lobaki na ye ko simba te Dieu est capable ya olongola maloba no ke simba te Dieu est capable nzamba zaka capable ezakana eloko mo banda côté ya biso eloko mo te abiso ponga na zo vraiment affermissement bomoni affermissement o ba forma ka ba frère na ko ya libale sa ndeni no boy bisanga nana ni ya malongi ma beni ya mamno tala mi de bukana ozo se comprendre na fa ozo nous se comprendre na fali yo ko peser no ngana ko ta ko kinyo to wana mi de bukana mo ko solo ko to ma ka mi de comme vert ako ngana ko ta gucci na ko ta yo na ko ni ko ta gucci formenga tout le temps ma manzambe donc na banda ko tambola na l'église ko zo formation parce que nga souci na ngai nenge mama na ngano le banga yo faut un serviteur de Dieu yeso amono zo sala bote yo faut musala nzambe ça dit ya lingi yo saka musala nzambe ya ona bando ko zo ba formation l'église na moni de te mama nga l'église ote na kena nga kote kuna do na za kwa bongo na zala ka bongo nazalaka bongo donc nga nazalaka bongo na banda ko kene ko zo ba formation na l'église ya bo mona moi conscience à moi mukie makambo ezala nga na mutu
Et ça quand eloko mo banda ko loba na biso na ba formation ya ba église lilobango linge ya ekimingai mais goya kaka soki ye na koloba. C'est-à-dire eloko bon eloko ngo yango yo. Eloko mo ba forma biso ba lobaka place oyo mutu azwaki humiliation nde place kako nzamba tombola kaye. Bando yebisa biso eloko wana na ba formation ya o ba formation biblique ba formation église bando lo bala biso. C'est-à-dire que place kako yo humiliation na yo ezalaki e bandaki kaka les mêmes place wana yango nzamba osa nini autombola yo. Wana eza makambo yo elo mama na Bible. C'est-à-dire que banda kotalisa biso na mabele na yo oyo botami ton na quartier ton avenue na yo soko za okola na humiliation okola na famille et ça même pas na ba abonné. Bonsoir Bondi. Bonsoir Bondi. Là tout au fil dans Monique yo. Parce que Monique a déquissé. Ala ba bilo ko bela kamala muté. Hein? Bela bien te pour Monique ala ba répondre bela ka 30 minutes. Pondo pour mafuta mbila. Wana lexi mafuta mbila siko baninga batade wana joka Mungu ade soto toni saka Mungu. Wana liyada bibumoze so diarrhée na diarrhée. Ta santé liyada. To Monique to tikote Monique. Akantini na zabwe na zui mama bana ngana présenter ye bakilo mona ye moi ça tombe Monique solo botala Monique sur azala ba règle Monique aiba ta ko ndika connaissance te tala connaissance salité qualité mona moi yo Monique solo moi si la Caroline Monique a réglé la sous te ndika zana règle raté azala ba problème. Nicolas ba l'air di bomba kisi ya melaka yango Monique ba reka mona kan soulte yo Monique yo zela mama bazuyo na gare du Nord mukolo wana pasteur papi azuyo na gare du Nord ba uti veiller ba ya boya moni mwase bisenga na yambisa yo Yesu ba komi pe yambisa Yesu Monique akoma kote ya penza boya na shera oteya kuno zokota mibaye na ndaku no moko nanda kuna yo na mobile na mbeto mobile no bolala mbebetu moko na fi nani Rachel beta litolo pe bien batu ba yo kabiso to vani na fi to lo basu te yo expliquer batu bon yo oyebi Monique très bien donc expliquer batu nanda kuna bango suko boye bisaka ke moi si suko moi sa libala azui akeko zoma chambre mo boye asundoli ndaku na ye ya munene asundoli ndaku ake kofanda ne libanda po zone mibali bakota ne mibali ndenge alingi lingo laksani 26 accus seront livrés dans lingo laksani mais Rachel expliquez-nous bien batubala da bien moi c'était lobby que maman passe na retour la question qui te reproche émission et bané et les cap bien yango solo benga père ao ya batte peut-être azala musala pour expliquer bino très bien. C'est ça. Beta li solo bien batma otuna beta bino boyebi ndenga banda na gare du Nord nde ba lokota na gare du Nord. Na gare du Nord bala ba ezo donc azaki na kwiti bazuye tema pasteur petali a ope vrai chéri na ko yambise pe Yesu. Azuye église ma délivrance ma mukepe akomi pe mwasi ya pasteur. Moi ça passe ça ba pasta balié do libale le canapé a bien limousine penda boye ayo bala ye bazo vivre au moment na moi si abimi so kindumba siko na ndaka libala aba bin sa siko kindumba kokota mibali bana bazo bisa papa ezana ba frère mo bakota as mais so bakoti basimba mama memi bango na chambre papa funga mimiza funga limisu passer église au mona ba frère église ba ya fashion. Merci beaucoup papa légende. Kozwa ba frère église wana, kozwa ba frère église, kobimana ba frère église. Ayo ki sa paste moi ça soni. Elo na oka mwaka ne papa li ansake kozwa ye, ayeba kitema ekufela mbwa mpaya kamtamela ngo. Ayeba kate yo zo finga basi nda finga biso bino me oyo zo sumwa sa pire ya ndumba makasi ya olekana na kitoko finga ka. Tina ndenge ba yako botola e bana e koma ndenge nini ba botola e bana Rachel
Johan cite uniquement les Ça va bloquer Nani les est dames. n'importe quoi. Yo Sandra, yo za kuna bloqué yo. Bloqué. Na bloqué on a. Bloqué Sandra, toi on a besoin a été bloqué allez tchou. Na bloqué. Ah, sonda longwa kule Sandra kelo bongisa perruque na yo wana tika bato kina blues, changer blues. Na bloqué. Na kwa Ok. koto ate. Quel pasteur que bimana nièce n'importe quoi. Yene mobali moi sine ndumba obino boyo kate ba vidéo nyonso ba audio zo bima moi ndumba. Quel pasteur que ya bimana nièce na ye. Vraiment. Pasteur comment on a déjà à cause de pasteur, oui bika pasteur pe na ba période wana pe mukanda pété. Pasteur atali anga na fuala, oui bika ande to sala ana mboko. Faut za mutu mo ba fuala no. Azui ba kene kam ko mususu. Atala ba papene boye ena Tazani na mukanda. Oh française ndete oh non yaka aja mukie tellement babotolanga kutu mukanda boye ndeza na yebi kutanga te ata kokoma pambo kotanga yebi atanga nete abuka biki bando na abuka biki ngana yebi biango na ye so na yebaki ete na yeba pasteur papi te ngana yate tellement ba toucher comme ba frère da grand frère na ngai on a ye parce que na yebi histoire très très bien. Oui, pasteur Papi Lubata. C'est oui, pasteur Papi. Azaki na église ya munene makasi ya munene. Église ya munene moi si tema soni ko bima bima na ba frère d'église. Pasteur ayo kubangi mimnyoso bakimi pasteur. Nous soyons okima pasteur azana église ya munene makasi. Pasteur nani wana pasteur ngoko nani oyo. Moi c'est à soni. Pasteur nani kutu na ba auto mbuta yo yemba na pasteur papa papi. Ye mbuta nga comme pasteur. Frère mbuta yemba. Mbuta yemba. Mais si Rachel yo mto sa wana boye ye la biso tata papa sanga akolo be atanda muté so ko mto sa ba répondre des fois va signaler Rachel obengo répondre ngate no be bozo le monde numéro sonné no bengo répondre ngate ayi déjà buta. Lianzi soni akoma bloquer batu soni. Bimisa Monique akoloba aba ayo benga batu miliyebi. Madame Gaspima kuna lianzi so ba live kande ba kata ba live ba tchaka na TikTok oyoka mwana mwasi moko ngako liboso ta na yoka avoir mwana mwasi ngo okoloba ne moza na manière oloba na ye. Eza te ko bando condamner maman zo la semisapi yo maman zo baté oloba ne mama maman osali mabe maman eloko osali bo eza bien te maman parce que ça maman yo moko zo ba ke yemta pesinga vie nde na zana mokilo eza pona mama oyo ndenge moko tango ngana loba na basi na zakana manière ni na loba na bango bande ko boye ba ke loko moko basi belé ba souffrir mibale belé so ba botisi basi ba koma komona bango eloko pamba wana fubota yango na mitu bozala kate bo juger ka basi baza mabe bobenga ka mwasi ndumba te tala basi ya ba fidèle bazali basi belé ba koma ka ba infidèle vis-à-vis ya mabe ya mibali doit komisa ka basi ba infidèle belé ya basi ba koma ba infidèle à cause ya mibali na bango. Tous à brutalité pour nous condamner basi wana. Oh azandumba. Oh te luko yebelo ni le commissaire ndumba. C'est ça mon alobaka. To finga ka ba femme selte. Il faut luko yeba et loko ni le commissaire femme sel wana pas comme ma femme sel. Atika la yemo kona bana na e. Ndenga nzamba sala asala mokili. Nzamba sala ke mwasi fo avanda na mobali. So mwasi wana ke loko buka mibe kwa nzambe avanda ka yemo na bana na e. On dit mango pourquoi? Parce que ma bezali, il faut botuna. Et l'on ne écoute na vie. Et l'on ne même pas pense à ma décision wana. Il y a na réalité, na se ya moyo. Ba réalité c'est belé. Ba réalité est belé. Eza est belé. Et puis na vie boye ba liso loko moko. Boye ba loko moko. Okomona comme la peine abiso mibale. Okomona mwasi moko azalaki peut-être na azalaki na Rodrigue atiki Rodrigue akoma na Serge atiki Serge akomi soki na Cédric na Yannick. Pourquoi azotika bongo? Parce que azoluka akuta na vema na bolingo oya ye maintenant na se retrouvé te.
mutu wana soki na se retrouver te bobenga ndumba te bo jije te mba moko aza ndumba te bo jije te kaza ndumba mukolo akutana na mutu ke mno aye moka senti ke mobala ngo yo nzamba pesinga bomona mwana mwasi wana zongaka avant d'appel kimia au monde n'avait pas trompé les soutés parce qu'elle s'est retrouvée parce qu'à mon niveau que oui maman tété la femme du patron salina yo à mon que non a s'est retrouvée na kutani ce qu'on a mutunanga ba maman na communauté na biso photo koma na ba niveau moya oyo ksa mibale ya mabe soni bomoni mibale ya mabe o ba souffra basi mibale ya mabe o ba linga basi ba avancer te mibale ya mabe o ba bi valeur a basi te biso na communauté congolaise photo koma koyo kisa bango soni il faut to koma koyo kisa bango soni basi wana bo bamba bango mabanga te basi wana fo pesa bango courage mobali moko boya souffra mwasi na vie na ye mobima mobali moko banda ko tromper ka mwasi na ye mobali moko bamona ka mwasi ne papier amona ka li papa o ba kote la toilette so nzambe so asali mwasi wana ngolo apese mobali mususu biso na communauté photo soutenir mwana mwasi wana et fait to luka peto yeba mwana mwasi wana souffrir combien de temps na libala wana parce que libala ba ya souffrance ezali basi ba o souffrir pe na mabala na loba makambo tout le temps na loba kango butu moyi basi bazo souffrir basi bazo souffrir basi belé bazo souffrir na mama bala moko zomona yo bino bozomona ka libala libanda comment yo zomona muninga mwasi na yoza kana ndako libala mais ota la santé na yo zomona na mikwa awa yo zolobo asali régime te za régime te fo luko yeba mwana mwasi wana azakana souci tangu nyoso azola na souci azola mwana souci ozo yeba te santé na yezo kende pourquoi yo zolobo aso sa ba régime eza ba régime te kota kata motema na oyeba kota kata motema na ye oyeba yena mibali misuba beta kabasi na maloba au bete ba mbata te me maloba ya mabe maloba mo ba oloba na mwasi bandi kolela ma emiso ekita mwasi azo ba so importance ya kibo mwasi na yete azo mituna na sala nini nzambe eske na sala ki lisumu kokuta na mwana mobali eza na basi misuba omona bandi ko maudire mukolo akutana na mobali wana bandi ko maudire ngo abima na maudire jour nga kutana na yo si je savais je peux pas t'accepter pour que nazala mwasi na yo eza na basi baloba bongo parce que pourquoi aloba bongo amoni ma bébélé à vivre ma bébélé à vivre souffrance ebélé à vivre misère ebélé à vivre makambo mabe ebélé yana mibala bongo biso na communauté photo telemelaka bango il faut to la kisaka bango valeur ya mwasi yana ba mibala ebélé fuko koma ko tangisa bango vraiment valeur ya mwasi à part ma brochette bazi omoni ba canette à peine pour toi minene wana bamela wana linzanza mutu moko to azi canette omela ye moko te bazi canette wana ba okabola na 3 verres mais batu ba comprendre batu ba poto na ba mona fête na te canette à peine force na te 3 verres ba toni 3 verres ba fête lela et fini mwasi mtabimisi mbongo abali mobali mbongo na ye ya biloko ayiba na ATM bandeko bozo te rendre compte na fête canette ya Pelfort oya munene wana batie 3 verres batondisi na 3 verres esili so otondisi melamba mbongo yo na mbongo sa teki yo na poto yo oteki nini yani sans papier moko boye sans papier ali yani o monde ngo sambo nano sambo tevela bonsoir Pedra comme ça na mot propre bonsoir Pedra ngama ama pata nde nazwi makambo na oliyanzi walai bilai na ozangi to kimia na butu banopete mikinza tout le temps stress e banopetisa mikinza mwasi akopima yo zela
stress otokochayo yemoko sikoyo omoni sikoyo mama pasa siko brochette akoye azanga mino esisate aliaki brochette ndenge nizoka fete ye aliaka brochette te ye basalelaki place spéciale ya ngolo misuni ya petepete na mino wana le cadeau. Nzambe. ya brochette na mino nini ye basalelaki ngolo ya petepete basali ye buyo mine bukana wana moyeni eza te papa oyo nayebi te mais mbongo dot wana epe azokosa bato ke dot afutaki 8 000 tuku fino ndi ambala suka yo ozwa 8 000 euro wapi oza yo mino papa mino mokosino yaza kozwa 8 000 euro wapi eza fiançai kanga lopango yeli ezaka azwi mbongo wapi akokende kodote mwasi azwi yango wapi azwi yango wapi fete ya bato ya nzala fete ya pasi kanete ya pelforte bakaboli yango na 3 parties batondisi basanga na bavere donc bato bakomprendre te donc to baye batuni mutu omela nini mutu alobi na omela pelforte batuni boa combien boa 3 bakezwa kanete ya pelforte batondisi bango na bavere esini mutu abi nalie natondi te naza toujours na sopa e papa mela mai wana siko whisky ezangi bango wana mwasi na vanda zoke merci pour la mutapesi ya cadeau wana mwasi na vanda zoke ketabi ero na yoso na kina ga pasi bakutaka na ndoko sala kindumba na monika ko mo regrete ero na jiba ga be na me matako to téléphone ya be azimbongo wapi ko melisa batu Jack Daniel na fe azimbongo brochette akamundele bakaboni so en deux parties nana mama pasa ngana olie sous brochette te esili so mutake feti mutalabi azmasali ba brochette no sima osuti brochette bakati do botomona mbanzi ya brochette bukani en deux parties parce que basalaka 20 brochettes pour 20 personnes ne bamoni o bakongole bazaka l'invité invite ba se retrouver na 40 personnes ali bazui ba brochette ndamba ba brochette o etikaki bakati yango so en deux parties donc ndambu bakati eliandi lokola aliaka viandi te mpo na problème ya minu ye basalelaki buyo ya ngolo na semula pete po eleka bien tellement mune bukana aliaki buyo lokola buyo ngolo misuni pete na semula petepete wana na lobaka ye aye kokima ngo na suka lobi miziki eza miziki te eloko ememai na poto ezalaki andoloba ngo nzoto ya mwasi esombaka mapangu nzoto ya mwasi ekobimisa mbongo epa bamillionnaire abandi otanga bambongo boya opesa mpo mwasi millionnaire abimisi bapaka mbongo opesa mwasi. C'est ça ma belle lisa lobaki eloko eleki diamant yango eloko eleki diamant eza nzoto ya mwasi ezali mwasi aleki diamant eloko eleki diamant boteni nga rigueur te noko tota na bana nazoloba bagourmote naoloba ngola bamasese mpo nga naloba bagourmote parce que naza mobundela basi naza nokwa bana mokili mwa botana libala na nga nde bana bayaki bana ba 16 ans bazalaki wana bana ba 17 ans bazalaki nokwa bana baye noko baye feta noko na bango bazaki ya nebele parce que naza nokwa bana naza nokwa mokili mobimba naza cousin ya ba mama naza molobela ba mama avocat ya basi naza wana motindami ya basi mabele lisa lobi yango eloko ememanga na mikili ya poto eloko sombisanga mapangu yango oyo tokola na bafamille mosusu omona ya na biso ya mwasi akutana mobali moko ya mbongo mobali opese nyonso wakasa apesaka nyonso wana pwani siko bongo siko olalola muki olobi o basi batuli ebele na poto te mwasi atulaka te mwasi atulaka te ata ndenga na ovanda na mwasi na nga boye na mutu na nga na oyebake mwasi atulaka te
ata to bimi suki ya pembe ngala banoye bakake mwasi atulaka te ata na suki ya pembe na ye baolinga ye ata simi nzete omona bango na bango bakoko bato banzete baolingana timba noko ko negligeaka mwasi te mwasi aza richesse libonza o nzambe apesaka na mutu aza richesse o nzambe aprepara yango uniquement mpo na mutu aza richesse ye na basi mosusu so aye na vi na yo abongisi vi na yo zala nde mutu zala mutu basi mibale bele babonga arrivé à mwasi na vi na ye mwasi aye akotika na vi na ye abongisi vi na ye aye memeli ye lumière ye na basi mosusu bazalaka balumière ya vi ya mibale mwasi atulaka te botika oloba obasa poto batuli lokuta mutu akosa bino te lokuta mibali nde batuli mwasi atulaka te mwasi na poto atuli te mibali nde na poto bazotula mibali baotula mwasi te mwasi atulaka te mwasi partout okende baolinga ye mwasi partout okende baolinga ye atata boloba ko basa poto baokeluka mibali na Kishasa te akei Kishasa me mobali nde asepeli na Kishasa alingi ye eza teke ye nde mutu akelinga mobali na Kishasa te aotambola ne musu mobali mo basepeli na ye bando linga ye baandi kodrage mwasi pa mone non nananga na mobali te nakosala vi na mwa mobali après bino bolobi ko mwasi alongwe poto akeluka mobali na Kishasa te c'est mensonge mobali wana nde alingaki ye zwa debi na bango omona mobali mutu abandaki chérie je t'aime oza mwasi kitoko tu es belle tu parles bien la famille d'accueil bazwa ebana po azali s'occuper na bana te vina eka kindumba femme insensée ndenge aza wana baza na lianza aza toujours marié tozoyebisa bino toza na badocument officiel oyo batindeli biso na WhatsApp nga naza nango batindeli nga aza marié na divorcé te nana divorcé yo finga tala omoni mama pasa mona mwasi apesinga kande ezema tozira bije yo penda yo otalanga photo na ngezala mama pasa na ba photo na epe yo kasi bina biso nde toza boy tokotula penza tokolinga bisami mbalo kwa oyo ekota mbali ne WhatsApp ebe ba vrai chérie neti biso tokotula penza biso kanga mama pasa ngabe anga etula bonsoir Chris. Namono Chris, bonsoir, tapotez s'il vous plaît. Tomata, tozala soleil qui tomata. Donc, continue, bon, maman, pas ça, bon, la évité de nous c'est la joie de finga biso, Nafi. Chris, c'est la joie de Chris. Alors, finga biso. Chris, c'était, Chris, un double, on a évité pédo, Chris, c'est de Kolanga. Namono Chris, une sauce. 100% blessé. Chris, la joie qui s'est sous pédé. C'est la joie, nyanga la kata nyama bila. On a les crises de la joie, on a côté ça, il y a des sapins, des socos, yo tout fina yo. Kobanda kuto à terre. Lianzi spede mwasi abatu tika mwasi abatu aza mwasi libala. Son auteur avant son deni. Monique aza mwasi libala nano a divorcé te Lianzi. Bota pote to mebele ko bota pote to galina ko konso to ko mebele biso bagana biso awa konso ba nere sauter bien konso to sukola bango bien bota pote allez bota pote on peut ça courage parce que sinon ça va pas to kata live bango tokata live parce que ba tapoter te tokata na biso bota pote c'est là l'homme to saki na 400 personnes to ni ataki ko tokuna bota pote bon baso yo kabiso bete motivation ko finge saki ayebi lingala kitoko bleda uta na chaîne na YouTube na te vidéo na ndenga zoko kata dance na koloba lingala boya bien maman aloba très bien ngana le tono so la français te tono so lingala tono so lingala tono ba la français te lingala makasi na YouTube na ngana che vidéo na ye azo kata danse azo ba lingala na voix na ye ya normal aza pe a comédienne mwana mwasi donc akel luka pe akel lingali yanzi bakona bango ba comédienne ça ni tout fini tala omoni mama pasa tala Sandra oyo koperi ke kuba o yo kama kunza tata na yo yele kibisho yo ya kyao siko ye siko yo tanga so ko lobela biso na kelo das azolo bake azolo bana biso to lobana français yeza nani
Balo na français pour aller va là-bas. On va français pourquoi? Est-ce que français va langue Pourquoi? on sait bien s'exprimer en français, mais C'est pas on n'a notre pas langue. Allez, merci, bon tapoter, Susano, toujours. On va passer, bon tapoter, au maximum, s'il vous plaît. Merci, bon continuer, bon tapoter. Naza français, nakabala mobali na ngai, boye, ozano fala te, wana mukanda 1 an. Oke kokosa mobala bato, wana mukanda yango ayembangu te. ayemba oyazaki mimba wakati ati mwasi ya malonga. Fallait pas présenter, il fallait pas. Il fallait pas. Le pire, au moins les razolo babongo, t'as razolo babakam français de merde, razolo la bateau. Oh, moi sur Périque Kuba ou ça. Sanda, au Canada, photo, Sanda, dans finger, mon finger avant la Sanda, faut la finger. Dans le photo, Sanda, au moins Rachel, il faut otiner la rani, et Sanda, sur Dieu, Sanda, au foot, à ma cassé. La fille, l'objet ça, na compte TikTok, na yo, toko ça, l'objet pas na yo. Oui, parce que moi, toujours ma tébérité, toujours ma tâté. Toujours ma tête, toujours bloqué. Moi, il faut motiver Bissoté. Bon, tapoter, s'il vous plaît.